ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, Osatiro et la Takalia, Siange Katana. Abituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabamana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh, Gisele Irene Masiandoki wa Mugusa. Abisana kwanza muna wa marangewa. Epesa zuwa te poto leki bino na musala. Tokenda kabongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres. Balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale. Ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko. Yo mutolingo salisa feti no ya baptême, anniversaire, mariage, au Saint-Valentin, journée de la femme, matanga, olingi balambela obiloko ya propre ya qualité. Na pri ya bien, benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres. Abimaka kenda kape partout. Yope mutozo bala nao na France, na Belgique, na Italie, na Suisse, na Allemagne. Ko hésité te kaka na numéro zomona. Benga Tisha Blessing Hand ayaka. Service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango. Biso sango deje kenda. Bo benga na priya bien obongisa feti na okozala jamais dessus. Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya qualité onde konanga. Ato bengisi e wapi akoya na biloko ne nyonso. Bobo sana te bande kwa Londres. Babi Mère Loboko alambaka pe banzungu. Oh mwa bimpiatu. Oh makaya bupondu bana Londres. Oza fatigo linko lamba te. Yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso. Tabaya sur kwanga ya propre. To lamba ka nyonso. E pesa zuwa te poto lekibino na musala. Tisha Blessing Mère Loboko anzambe. Soir na bamure zinyonso ba mesana kolanda Iran na Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Iran na Masiandoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka esalaka vraiment bien makasi parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te tosalelaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie yango toyebisaka bandeko nyonso oza na lisolo to pe témoignage olingi mama Irene Masiandoki abeta yango ko hésiter te benga biso soko lobi tanga kombo tokotanga soko lobi kotanga te biso totangaka te tokendaka bongo la topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge tobandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbango ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi suis amebla 22 ndaku na Verchurch ezalakayo Betty la patronne pourquoi pas topesa ba merci na ya Willy Moucheni les vrais code mboka papa social les code des mondial ya Willy Moucheni umela merci na bienvenue Masiandoki mobala mandefa pembe na kati ya Londres noko ya bana balobi umela na pesi ba bisou na copine nga Marianne Saki madame Saela na kati ya France boni basangwa jolie Florence koko ya Jolina na kati ya SNC qui bien makasi bamurena bamureze to pesa merci na kokodia nzombo ya Simon ndoya papa na kati ya Irlande mama tazi vita ya papa Trésor Chou porte-parole na biso ya mayele to pesi ba bisou na yemoko bibi chez Mwanzambi et ou non en direct de 001 BBC de moi-même merci na Olga Mokonzi ya Kabelo mama Irani tsala takaba Kabelo nyonso omona ka kitoko ezalaka epa ya Olga Mokonzi ya Kabelo la to bengi ba vrai chéri poto kotisi ba Vietnam ezakuna ezokende neti na film benga Olga Mokonzi ya Kabelo na lombango osomba perruque na ya kitoko mwasi ki propre et ça la bien balobi soko la takaba Kabelo nano somba pa ya Olga Mokonzi ya Kabelo te c'est que nano la takabelo ya originalité ngana kenda kaboy merci na mama Cornelia Lutadil la moi na télé si moi tata na kati ya Bundes balobi kuna réduction ezo chauffer bonne humeur benga kuna osomba
gamme na yo ya thé métis caramel gracelette cosmétique et sali promotion tozobenga yango bonne humeur somba ba mafuta na na prix ya bien promotion eza na date mo ekosila mais pona siko ezali ndeko nanga benga okosomba kaka gamme ya gracelette cosmétique te na boutique Robot kolata kitoko pe akotisi biloko ya bien ba garantie ya 10 ans ndenge na ebisaka bino soko sombi garantie pe mama Cornelia okotikela ngo bana na testament benga ko rater occasion oyo te ya réduction na biso bonne humeur okosepela merci pour la patience et fidélité babizou na ebe ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle boni basangwa vient na biso prêtre Zakari vient na biso ya boga motema ya Bea ya Bea lingara boye ekendaka bongo babeya nyonso bazalaka ba moureze tomoni Béatrice Lokilo na kati ya Londres ya monsieur fils Lokilo balobi couple tokos Béatrice mwasi apambola mana taille na mbongo na beauté ezalaka yo motema monsieur fils Lokilo voilà merci ba mourena ba mourezi nyonso mama Irene ayaka boye na ela kabino masola solo biso tobetaka aubergine te isona memeli bino ba mourena ba mourezi na ekotalisa basike mwasi avant jakate mwasi avant jakate tokende nango bongo po comprendre lisolo kitoko ndeko na biso mwasi abingi mama Irene beta lisolo nanga nazopesa nzambe merci mobali nanga akabelinga libala ya kitoko bandeko boko kamwa mobali akabela mwasi libala ya kitoko na ndenge nini beteli pro max oh mama abino mwasi atika masolo na défaut na yebisaka bango baleki biso kaka na kofinga biso toleki bango nde na masolo bana jiba bebe ngande mama pona pelanga moko sans mombonda e beteli pro max Irene Masiandoki identité ya bundese ba mourena ba mourezi ndeko lobi mobala kabeli libala ya kitoko aye kopesa nzambe merci ba merci msuto pesa nzambe est-ce que nzambe asepela kanango nakende nango boende ko apesinga lisolo akoseka pe akosepela po tozobete yango na lolenge ya pesa ki biso po esala vraiment bien makasi ndeko na biso mosemere nazana mboka ya France nazali na mobali na ndaku mais mobali atikala kobala ngate apeselanga ata 1 franc na famille na ngai te mais toboti bana mama Irene libala nanga ezalaka kaka na ba problème mobali nanga aza mobulu ya basi mobali nanga alingaka mutu nyonso otobake mobali aza faible mobali nanga aza vraiment faible koleka faible ya courant faiblesse ya courant ya Congo alobi akata na pamba aza mutu ya basi mama Irene alinga basi na France alinga monde ante aza mobulu ya basi mama Irene na sala bazua na bunda na sala nyonso na lemba na mona bambanda na Congo na mona na France na mona na Belgique nga bambanda ya bamboka nyonso na mona bango na swana na sala ba crise mobile a changer te eza ndenge ne aza mutu ya basi pona ye nzamba sala ye bongo nzamba sala ya zana ye mutu ye kobo ako changer te mama Irene na komaki na bestoma ba problème ba maladie belé na ya kokotisa esprit na miboraki na musala na lobi na lola libali kozala te na se concentrer na nga na vie na nga ya musala mama Irene na misala ki lokola mwasi na kendaka musala na milukile sengo na nga moko na vie nazo vivre mama Irene loko ni komeni nga pona benga yo na sala mobala kenda Congo sala ba bêtise na ye akenda ba Belgique akenda ba fête sala na ba fête mobala na ko bima na 20h azomi 4h du matin autour na ete po to mesana ya bimaka ezala feti ezala kepa camarade ezake ko solola ne mesu bazaka na ba discipline ka uti musa azongi na ndako para ngana viva bongo te na mobali ngaso ko uti musa soka bia ko era lingeza nzoto na ye soka ya sokola ke le fete za weekend etalié soka ko zonga 5h du matin mere na swana na bunda na lemba na mesana ke tu viva bongo na mobali nanga mama ira na salaka na debuyaka vina ngana bokola ka bana pesi na zui apesi pete na tiki eloko ni sali pona ko bete sona Irene Masiandoki TV opesa pe mibali conseil na biso pe basi conseil ndeti nga na zolo bakenza bapesi nga libaya nanga me mutayebi nga libaya na maboko ezali mobali nanga bolanda lisolo parce que mobali wa tikala ko bala mwasi ote mabala mingi eza na poto babota bavandaka baliaka bamelaka babala na bamote bazobota banene kobo bazokolisa ne kobo toke na vika bongo nzambe moko ayebi avenir abi mama ira ndenge to vivara bongo na mobali ya ko sala ke mukomsusu na sala kananga mama nanga zana na bomo ina na kufite na kende Kongo na kende kobeta na ngai tour mama ira na ebisi mobali nga na vacances na nga na zoke na nga Kinshasa na kosala 2 semaines na bi problème ezate mama ira na bongisa biloko na nga na tika ba na préparanda kuna nga bien moi asuka zaki déjà mukola ko pe ko tika la ye moko mama ira na kei Kinshasa
tant na komi na komi Kinshasa ma mère ndeka ke zala ka ba relation to yebanaka ezana vie moko bwazaka na Londres ba murena ba murezi bolanda lisolo bo partager na obeta masoso na obeta aubergine te ato c'est la proverbe 19:21 souvent yo nanga na suite ya vie ya mokili ezana makambo be na okosa bino te na nzela koyoka tozokola na nzela komona pe tozokola yango miss na biso komi na baride parce que ezomona trop matoyo ko babengo Irene obeninga po eyoki buzoba mingi toke na okola ngo ka bongo abi ma mère ntango na komi na Congo vie moko azaka na Londres ayebinga ayebi pe mobali nanga na France papa ya bana nanga toyebani vraiment bien avion vianga moninga na tie photo nanga na avion ndenge ezalaka ozokende Congo Kinshasa bwaka mwa photo naza na avion na komi Kinshasa moni ba photo nanga na statut nanga atuninga madame oza na Congo na yebise oui papa naza na Congo alobi ngai pe naza na Congo oyaki bana mukona bite nga na osala déjà quelques jours une semaine moi madame pa binga na osala 3 jours abise ke tolandani kaka to comme ko sona vient na soka na tilo ko na statut atali mo se ko benga madame okobima samedi na binisa olia mo eloko awa mama Irene ayebi mobile nanga ngai pe to eba ina vie wana bien abi to kobima ngabi problème te et comme samedi on azoya kozonga TV ba 15 abeninga ma chérie fone kozona be tout mais problème eza awa na Kinshasa ngana tambola kana voiture ya copain nanga do camarade nanga to kola na ye azwa mo bozwina sala kana mo sikane moko bien awa ne soki ne apesa nga jeep ne yango na tambola kana mo mais asepeli pe abima na biso yanga lobi ke sisi musala kitina nundaku asokola bonga ya azwanga yo pesa nga adresse sika yo zali ko se déranger te biso to ya biso ko zwayo to bima tole to ya ko zomi ça bi problème te papa azupe adresse apesi mo na mbali wana abengi pe mobali ne na poto basola dia to kutene viena ni boazer e Kinshasa be kuta ko bimisanga meti siko pe nanu aye na ete mbali ne pa lo baki eloko te eleki na ngope komi pe pourquoi apesa ka adresse ba na nzambe bolanda so na bokebi vie wana zaka na Londres ba yebani ne ba yebe na mobali na yebi couple na bango ba ye ko zoena amina ye o atambola kana voiture na Kinshasa aniwan asala kana Congo yepe moi sa junies na ye ba koti na mutuka ba ke kolia Mwanta babi, la mwa bavaria, ekite mata, soli pe bofor ekota ne soli bimaka na masuba. Abi mama ire to lepe to meli. Eleki na ngope bien. Mama ire tant tozolia tozo mela wana, ndeka kambiance ezalaka tozolia tozo mela. Mama ire mwana mobile wana za camarade ya ndeko azaka na Londres akanginga photo. Ngabi papa kanginga photo abengabi lakisa monde photo ngo ebimi. Mwana mbali wana zi telefone azola kisanga photo. Nies nanga vanda kina face na biso. Lokola bana kina mba même na restaurant moko ezaki kitoko propre tozolia vraiment kitoko makasi abande ko sala ba vidéo na ye atela ba statut atela ba TikTok ne bango ba jeune fille. Mama ira tanga zo filmer image lekike nga mutu pembeni yande kwana zaka na Londres nazotala photo. Ba murezi bolanda lisolo na bokebi na ngara soki nazobeta lisolo to se comprendre. Pona isarabino ngana na tonga ka bien. Nga masiendo kina tonga ka kitoko makasi. Tange sali ke nièce na biso a filmer vidéo ndenge elekisi ke ndeko wana zaka na Londres camarade no abimisa ki biso akanga kinga photo azola kisanga photo na ndenge na bimi nièce na nga azaki photo wana atia ngo na ba réseaux sociaux atia ngo na ba TikTok na atia ngo na ba statut na ye mama Irene mobile na nga na France atala ka statut ya nièce na nga amoni vidéo wana ndenge nièce atieke ngana tata so to tutsi mutu mande ko la kisanga photo mbala moko mobile na nga sali tu a copier image wana abengi bande kone na Kinshasa bomoni mwasi na yebisa bino soki na Kinshasa na zwi mwasi mususu bolbaka oncle ozana mwasi na poto yayo ozana mwasi na poto te moi ça se comportera mabaza na sale comportement omoni kindumba zo na Kinshasa tala mibala zo bima na bango yeyu neve na bi o juno ngana yebi ye aza mutu moko na mona ke trop asala ka aza mutu ya politique Bola ndasabi azana ni juanga en tout cas na yebite mena monaka jo elombi otinga na video bazana bexer na yebi abi OK bolukela nga jo na prouver yelo kwa bensi monte pasa ni kidumba tala position ba vandi ba murena ba murezi mobala tuni ata mwasi te ke wana nani ndenge kaka mona ki video wana na statut tope na TikTok ya nièce yemba na moko akopiango abandi ko sela ngo ba chantage ke mwasi azandumba azosala kibula na Kinshasa mibali so yeba ko sola na baste ba rapé ko tuna te mibala bongo baza ebele na mukili mama Irene atuna mwasi temba moko soki mwasi abengi akoyamba mwasi te akomo sense mwasi ko mo juste ezanini na yaki vacances na début to banda ki bien problème ezanini ali kolobate nzoka na ali kolobate tindi ba neve na ye ba cousin na ye ba lukisa garçon na ba sala ye mabe botala niveau ba na poto agitation
yango balobaka moyibi elingaka te bayibeli te tolia mobali o mobulu bula na Kinshasa basi na Belgique basi na France basi ana basi partout alingaka mutu nyonso. Mama Irene mobala bandi kolukisa mwana mobali wana. Est-ce que bandeko ke kolukisa ndenge nzamba salaka ba luki ba petit mo ba yebiye ba compliqué viana ba sele mabe ba lukisa parce que obima nanga mwasi abatu et ça que ba petit wana ba yebi viana ba biso vie. Biso ba tine biso vidéo mo boyona mo mimo bazaka na poto, il parose mana mwasi batu na poto mobali na kanda. Tindi kutu batu bakangisa yo mais toyebisi yo pona okanga yo ya facilité. Vu que te bivio sola bien pe relation pour ça la ranisika biabi ongai. Na obi mana mo mia bato bo tinda nga video wana. Tant bazu video mobile nanga tindela ki bato wana oya sala ki copie na ba réseaux sociaux pe Agnès na biso bazu video wana atindela ki bato na bato batindeli bien fait oh. Moi yo. Mais moi so za moi si nanga te. Aza ami moko utaki Londres nde ayebi couple na bango yango to bengisa ki moi so na restaurant. Toza ata na relation mon côté. C'est pas grave na solana mi wana. Papa na tobimaki na abengi camarade ne wa yebi ngai mobile na ngazaka na Londres. Ayebi c'est ta bêtise na zoyoka. Fio tobimaki ne ser wana za Mario lo baket mais comment mobile na moni sur photo ngale peut-être que ça la vidéo te. Na yebi te soki petit toi zaki na face na ça la vidéo. Vidéo apparemment yango ba tindelinga po image ngezo malokola ke mutazaki na face ne so mutande ko filmer biso. Tala vient na bitina na vidéo mon papa na sosi vidéo atindeli mo na Londres ma bi oui et ça fait la petite chamba zalaki na ba ki nièce na ye mutazaki ko sala ba vidéo bi mobile na komi ko compliquer nga yango na mo miko na Facebook na nga ba bazo luka kombo na nga bazo komena nga buzoba ba pesi na kombo na nga na so comprendre te nga na bimila mo sina été garçon doit bi mais na comprendre te mo so na za mariage se respectaka na yebi pe mbala ba na ba mbule belé e bani ndeni tika na mona mina na sola na moi c'est oye mo na yokai nde kwa na Londres abengi se wa pe biso lisola abike ma chérie to bimaki na copine na copain na nga camarade na nga tutanga na ye o mona copain na nga ndenga zaki poza za kama mutu na mboka o abimisa ki biso elekaki vraiment bien abi oui azaki gentil tonton abi tela mobile nazo sala boye besera abi ande expliquer mobile na Londres abi papa mobile na nga kaka boye na ebite so leza pour ma classe video tindelinga ngai mo pe na mimoni eza nièce nanga muta filma ki po ataki ngo pe na stati na ye ataki ngo pe na TikTok po so na ndi video na suka na nièce nanga pe moko a tourner saki caméra a mi filma ki pe mon frère mo balo a raisonnaka ko benga ngai atuna oyo nani na moni mutu epusani pembeni po tozo pesa na pe visiter eza juste ka na otala portable ni po so ki biso photo na bila tsana photo ngo ebongi ndeka ataki portable nga na otala video eleki ya mwana ndi na komi likangu na ye ndeko nanga mobali na vivre na libala moi seul bandi ko expliquer frère wana Londres makamdenge zabi ah bon yo na mobali no tina mona kabino makambo ezaka boye na ndaku yango pona ko yebisa bana nzambe bandaku to lala kate to yeba ka makambo lekaka na kati te ndeko ya moi sa pesa bandi ko expliquer frère wana Londres ndenge bapota na kana mobali ndenge mobali aza mobula basi ndenge muyiba lingaka te bayiba ye ndenge monyeka na vie wana na Congo pona yeke moi sa ke ko sala kindumba abi kamba boy papa na logique fatu na ngana moi si na ye abandi ko lukisa garçon ba ko eza ko bebisa ba relation eleki mbongo bande ko na bolanda biso na bokebi ndeko na Londres bi problème te na sola na camarade na to boma moto na ko luka pe na benga pe mobile na yo na sola na ma mère ntukata kiwana ndeko na Londres bengi camarade ne ponga pe na zaki na numéro camarade na été bien que tukuta vite liaki to sola ki bien na tikali ko numéro mo na mobile batute ma mère tant ndeko na mobile à Londres bengi camarade na expliquer non ko landa te apparemment bazana ba problème na couple na bango moi sina expliquer nga vie na bango ezaka bobi ngape lo kwa na ebi vie na bango te na ebika baza mo sina mbali mais makamuna bango kati na yoki onkaka lelo ko landa te mo mobile lola mutu eza malamu te tala bata poto trop de craquage ko landa te papa wana lobi na ndeko wana londe pesa nga numéro mo songa mona solola na yi ba mourir na ba mourir papa na pa Londres abizela na tout na ser wana loko aza mo sel bala ce qui a ko linga numéro ne na pesa yo ndeko wana Londres songe pa ya mwana mo se biso bisola ah frère wana lobi aza na posta numéro na bité papa pesa e na s'excuser pepo et salinga pena bien ti ndeko Londres numéro pesi pa frère wana Kinshasa o aza mo mutu na Kinshasa va dire ça mtaza mo mutu c'est kala mo mutu mutu wana abengi ser wana lobi na ozaka ke sika tozwela kwa mukolo wana soki na sisi musala na koleka wana ndeko wana aleki na flat ya mwana mwasi apesi sola bandi ko sola ne mwasi bandi ko se excuser o excuser nga tozaka na ba problème na ndaku lokwa Kinshasa sala ka mobulu nga vacances na ngeza ka pona craquer ngona ko tala ba mama na zali kaisa mabete na tiki bana nga lobi yaya oza mwasi kitoko ngata muna muna kiyo kaka
na lulaki yo amina nga mutayebisa nga koza femme mariée on atika ki yo mais kolanda masolo amina nga betelinga na yo moko ndemo expliquer nga libala wana eza na venir te olobi pe abala yo te nga naza na mwasi te ngai pe mwasi na nga natindaka ye na Londres na bana Londres pe babotolanga mwasi donc ngai pe na koyeko lingo pe na bali yo na pesi yo valeur ya mibala mikolo bazobala bato na facilité na zo bato soki eza koluka ay bo bala tabi to bala na te to botaka ka bana ni problème te nga na lingi yo pe linganga satan kotaka ta koteli maman apesi solo ba linga na garçon babandi leur va sur place ya nanya komisi likambo bo mobali na bazua bidon selon moi si love moi ça zongi poto mobali wana tika moi tanga zongi poto zongi na décision pour ça lingi aye na décision aye na mobali na kanda yo so bebi sa réputation na nga problème ni zo bisanga ndumba tina ba famille na yo video na falo tout na libale kotira ndoko swa na po na video wana moi déjà na WhatsApp boye bise maramba bi esa litoli mukosa atiango na misala akomi ko swa na mobali na chasa ya sata kota kama be ataka litoma malobe zo sala muto ilukuta na kati kolinga bolingo senga fobo kosana bandi ko kosana bolingo comme bango show ba morezi mwana mbala ngishasa lobi pesanga na kutana ba famille na yo ba famille ya mwasi si balemba mobali wa ndako impoli soka zo finga ndiko na banga mwasi ondima te na famille ya mwasi azana muto asolisaka te pa kabarate ndezaka tinda seveki mo senga ta tinda kapete do ya zabongo mama mwana mbali atanga keka kana famille ya mwasi pe kishasa bovandi kaka bozaki na male sutelo sote palanganza mutu moka libino saka miliki ndeko na ba panzani famille koti mobulu tanga ndenge ba famille mibali ba panzana kala makanga bayana bango yepe mwasi ya ba panzani lié na famille mwana mbali wana ke na famille niko sala ba sadaka na famille ke na bolingo et comme na niveau abengi mwasi ye face à la présentation famille no kwa ba mwasi na ba tata mwasi babike bango ba liambo nga libala mbali na poto te abengi sape mwana bango na poto te ba ka libala ngeza lelo ba vandi le ba kabwanye si ba lemba bango donc soko lingo bale ozano donc maboko akufungwama mwana mbali wana sala présentation na Kishasa abala mwana mwasi tonka babalie bapeselie biloko 3 jours abimi na ndako bamurena bamurezi bolanda abimi na ndako déjà préparé que yefa kima tanga abimi na ndako ya etikali kolela sima ndan elela babali mwasi ya libala fille ya France mama Irene na zwinda kuna komi kovanda mama Irene mobali nanga niveau so benga famille nanga niveau zo bondela ya lingia bala nga siko mama Irene tala mibani babimisaka batu bandumba moi je suis bien basungie na nzela mbali na juli bala est-ce que c'est normal bazaki no ndako moko to encourage rapé buzo baté moi ça vanjaka te to ke na ngobongo bande ko nga basinga na betara liso na balukaka nga moi si avanjaka te quel que soit problème moi ça ko bala te libala mi bali na kata ndako ni bala za ataku tu babala etende ko na foza na 250 francs ya so 100 francs pa boko kate e ko bagi sa mende ko abanga kite azali na 250 francs abomi libala na minute mwana mwasi wana bauti ko bale ya église auti Kishasa alati robe ya pembe babali pona zuwa ya mobali yango quelque part mibali mingi na poto fo bozwa conscience bozaka na bazua moko ezanga mutu na makolo soki omoni mwasi na so na mutu vandisa mwasi mibali mingi na poto bana proma osola na basi boyebi kosola basi yango bozo perdre mabala pe na buzoba bien que ndeko na biso mwasi asali mabe et puis bilo comme tout tolobaka na libala faut koyeba ko honorer mwasi na famille ezalaka na support même na miso nzambe eza très nécessaire obala mwasi mais na famille pe ya mwasi et pe saka mwa lokumu soki mobali abalaka mwasi famille na ngoko accepter mwa mobali ote oui ceux qui ba accepter moi batali que vi buzo ba yokaka ya couple wana mobali ngo pa bala mwasi te ngo ba acceptaki pe moi na banga mwasi influence ki famille bozwaye na lembi libalo yango bandimaki ba murena ba murezi to banga nzambe Jésus Christ revient ba mama ezali exemple kitoko te ya kolanda nake na bino bongo soki ozana mobali nano abala yo te ozana mutu mo azo proposer abala yo sale fort aussi sana mobali ozana ye mwasi abala kata zana maboko ya mutu Satan azarize obikyo bimina ndako mobali wana ayebi te ke babala ki yo po soki ayebaki omoni skaza na babo mutu batie na congélateur makambango yango pona ba choc na beti so ndenge ndeka mwasi apesa kinga pona enza basele grâce azuli bala mais to pesa kanza ba grâce sous na tanango mwasi azana kata ndako ya mutu si boboti bovandaka
mobali biso ya kobala yo na biso baafricain eza facilité. En tout cas faut na 250 francs. Moi so sayeka na 100 francs pamba ngo sata na 250 francs. Donc aza moi simon na ebita za courageuse moko ti abetenga so na en tout cas félicitations aux colonies. Tanga bi mukonga ba Kongo ba changer. Biloka befoza mwana mongala mais mwana mukongo abeti yango dada seke ana 250 francs po biloka boenga na komisubila makolo bando lenga moi si soko ngo boma libala babalo pa mbali mususu ata mobali ozana bala yote sale fort bima na ndako sala na muvina oya yo moko mukilie mona ta koza yo moko bongo kende kobala mais abeti yango na kati ya ndako esika bana baza na minute au mwana mwasa na bana baza susu na ndako te libala ekufi mais pone lobi ke relation est bien ya mutu na Kinshasa o ezake po ya mona ye eza passe amona esika obandela komonela ete ezaka na kanali ya mobali na ye sela lobi nzamba ebindenga pambola abatu lelo abali officiel o ezake banda botama na babala ete mbala liboso abala mobala komi kolela mwasi ne mwasi otune est-ce que ngano toza mwasi est-ce que yo balanga langa jona ko mina mibali mobali so ofana enda ko bala ote so ka zwi mwasi ke ko bala so ngote moi mina est-ce que ngana bala yo ngamba banana botama na mibali baba na bala te mba so na bala eza mwasi yo na zo bala to yo ka ngo mina mibali momona sana mwasi boti bana 4 5 6 malo ba ke yena na bala te mba boso bala litangu no akepese la mbongo ya mwana libane melo na ukange pa mwasi alobi ya zaka na mwasi libala te banda botama na bala te mba boso bala libala na oyo grâce ya mobali ne nzamba koti nzela mobali ne po ayeba na mobali wana po soki mobali na asala kine bazua wana te e ko marketinga video lukisanga mbanda na kende boy soki asala ki yango te mbe pa ngozo libala ote po na azo pambola nzamba zuli libala malonga na nzela ya mobali na ye ko kamwa na betika lisolo nzamba pambola bino ba mourir na ba mourir nyonso partout bolandara mama Irene yo mutolandi solo partager like vidéo s'abonner na Irene Masiando soki poza na oya yo yaka na moya façon de se to beta ramaswa to beta ko berginte nzamba zolo kumu selon mama nzamba pesi libala na kanali ya mobali na ye ko kamwa lokumu to pesi nzambe. Eh oui, bah tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier ya investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pe sa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomona presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Cité Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City VIP de Maluku.